Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la pub, ouvrez la pub. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Contre un cri, contre un cri, contre un cri. Ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Contre un cri, contre un cri, contre un cri. Es ist da draußen noch zu viel verkehrt. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka Shora de Soulanga en direct ya Congo Alenga TV. Nzambe apambola bino bandeko esika nyonso bozali kimia nzambe ezala kati na mabota na bino bandeko ndenge toyebisaka bino toujours masolo na biso na kati ya Congo Alenga TV boyebe ke Shora de Soulanga azala ba émission mibale tolobelaka masolo na biso pe tolobelaka bokoko ya bayindo oyo tosololaka kibobiso tobengi culture oyo tobengi bokoko. Donc yango bandeko na ngai lelo tokosolola masolo oyo tomemeli bino mokolo ya lelo. Ya liboso masolo tokosolola ezali bongo ya association ya Erogal Lisungi. Erogal Lisungi oyo ezali bongo ya bana bumbu selemba ope makala. Yango bandeko tokosolola lelo kasi poto banda masolo na biso tokoleka nanu kosuete bato yo balekaki kofete oyo ya bango mbotama oyo tobengi anniversaire na bango oyo ezalaki bongo na kati ya Erogal Lisungi. Ya liboso vice-président ya Erogal Lisungi Nikens Nitu oyo biso toyebi mwana ya poto ya kala. Mwana poto akala ya feteke anniversaire na ye mobali ya mama Nitu oyo alambelaka bakonzi ya ndenge na ndenge bongo mobali na ye apambola yo mbotama elamu joyeux anniversaire papa Nitu joyeux ya mibale bandeko tozali bongo na mbotama mosusu na kati ya Erogal Lisungi kaka ya mama na biso Mama Lisungi, deux fois te, Mama Ani Bosenzu. Mama Ani Bosenzu, ye pa fete ki pardon, mbota manaye, Mama Ani Bosenzu de Genève. Na kati ya Genève, a fete ki bongo anniversaire na ye, joyeux anniversaire, Mama Ani Bosenzu, Mama Lisungi, ba mama oyo, bazali kosala, fierté ya Erogal Lisungi association oyo vraiment ya solo TGV ya kosakana te bandeko po doubler bango fozala kaka pisé donc deux fois te vitesse ya kosakana te tala ba maman bango bato bazo kosala fierté ya Erogal Lisungi mbotama elamu mama Ani Bosenzu mongala ya tongo mama Ani Bosenzu nzamba pambola yo mama bino nde bato bosali Erogal Lisungi vraiment en tout cas na pesio mbote mama Ani Bosenzu mama na Carla nzamba pambola yo vraiment en tout cas kimia nzambe ezala kati na yo pe na libota na yo mobimba na pesi mo beau frère na nga kuna na kati ya Genève bambote mama Ani Bosenzu nzamba pambola yo mbotama elamu joyeux anniversaire ba gros bisous siko ozali nzambe apambola yo ya solo bandeko ndenge kaka toyebisaka bino Erogal Lisungi ezali association moko ya monene na ndenge ya kosakana te en tout cas vraiment en tout cas toza na esengo na kati ya association na biso ya Erogal Lisungi nzambe aleka na kopambola bandeko nyonso tu yango tolobaki tokosolola yango lobi ezalaki mokolo ya samedi ezalaki bongo réunion monene esalamaki bongo na kati ya Paris
association ya eroga lisungi esangisaki bato ya ndenge na ndenge bayaki boyebi ke eroga lisungi ezali bana bumbusele mbao makala oyo bavandi bongo na kati ya Europe. Kasi ya solo avant tokota totala baevenema na bango ndenge elekaki tokoloba boye bandeko na ngai bana bumbusele mbao makala tolingi tobeta mbela na likambo oyo. Association ya bana bumbusele mbao makala oyo tobengi eroga lisungi ezalaka mibale. Moko ezali awa na Kinshasa, pardon, moko ezali awa na poto na Europe oyo ekambami bongo na président Eugène Banangisa. Mususu ezali bongo na kati ya Kinshasa oyo ekambamaka na honorable Mama Pepito Kilala lelo aza soso présidente te na bandi mikoleko ya ndenge ye moko président général Eugène Banangisa alobaki ke ya solo kala te bakozwa ordre kuna na kati ya Kinshasa d'ici fin de l'année tokoyeba nani oyo akokamba eroga lisungi Elkin tokoyeba yango mikoleko ya avant fin de l'année. Donc Eugène Banangisa mobali ya Mama Meje na PCP mbote sika azali Mama Meje. Donc bandeko na ngai association ezali boyi. Na kati ya association ya eroga lisungi toyebaka yango association oyo tobengi ya eroga lisungi commune ya bumbusele mbao makala bandeko na ngai toza ba congolais toye kokuta ba commune wana ese salama bakoko na biso toyebi kezaka bazamba apo bazamba ti na ndenge lelo ekokoma commune wana ndenge tobengi commune ya bumbu selembao pe makala. Kasi toyebaka yango bandeko commune oyo ya bumbu selembao makala bandeko na ngai na ba commune nyonso tu toyebaka yango bato bayaka kaka babiso ba oyo toya pe bumbu koya bana bandali baye pe bumbu koya bakomi bana ya bumbu bamusu bauti baselembao bauti bakomini mususu baye kosomba bamapangu na bango na selembao bauti njili matete barumbu bauti tasu matonge kala barumbu baye kosomba mapangu na makala to na selembao bandeko na ngai bakomi bana ya bakomini oyo bango basombi mapangu. Eloko wana esprit wana bandeko biso bana bumbu bagalois na bagaloise tolongola yango parce que eza kitoko te toyebaka yango mutu nyonso to basomi mapango na kati ya bakomini oyo bino bokomi eza neti ngai nakolongola bumbu nake kosomba na Kasavubu nakomi mwana Kasavubu donc ndako na ngai ekomi résident na ngai ekomi wana. Yango bandeko tozobeta mbela na bagalois bagaloise bato bakoli na besprit babulu wana bandeko. En tout cas faut faire attention nde toye na poto bandeko na nga tolongola timambi tolongola yango tolingana ekozala malamu mpona biso. Yango bandeko nakosala résumé na suka ya émission tolekana totala ndenge eroga lisungi association oyo ezali na ye moko fondé Clara de Bruxelles azalaki mpe na kati bomona bino moko ndenge basepelaki tosalaki keke interview tobosana te présente ya Mama Nitu azalaki mpe na kati mwasi ya vice président na biso Nitu papa Nitu joyeux anniversaire lisusu ye mpe azalaki na kati bokomona Mama Nitu mpe azalaki wana bandeko na ngai tolanda video on se retrouve après matondo mingi donc il est avant le traiteur on dit la providence
Donc, qui va naître, c'est le tout qu'on a pour maintenant. Il y a un jeu de l'opéra. Donc, il y a un passage qu'on a précisé qu'il y a pas tout va être. Donc, ce que nous avons là, YouTube tout le temps, ça a fait monsieur. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer parole et pas à pasteur au diagonal. Toi, mais même la matière, enfin, la prière pour après tout passer dans la restauration. Merci, pasteur. Merci, merci Nanzambe, mais la commission nous a rendez-vous dans le au Babiso sur la minute, au rendez-vous basé dans le comité, basé dans l'hôpital, dans le mois. Mais Biso Nzamba Sali, Toza Awa, donc merci pour Nanzambe. Yango Tozo Senga pour la Bilo Babolia, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour la présence dans la Katina Biso. Tika te opambola bilei oyo. Ezala médicament molimo mosanto na kati ya moko na biso tozopambola pe provenance ya mosolo ya moko na moko ya kontribuaki na moto bato basili kolamba biloko wana au nom de Jésus-Christ, amen.
nazala mutasoni sikoyo nde na boye naza neti na kati ya famille sikoyo naza sikoyo ngai ya ofete original nga sikoyo na mutasoni sikoyo oyo kotalaka wana ezalaka nga te sikoyo naza mwasi ya papa nitu oyo kotalaka wana na banini ezalaka mwasi ya papa nitu mwasi ya papa nitu te azalaka moto aosala mosala na ye sikoyo na mutasoni mwana lobango makambo ebele eza te na TV nalobaka mpo eza mosala mais awa na mwana na kati ya famille mwana naloba neti na TV eza te eza nilopezaka ke napesi bino mbote nasepeli oyo eza nasi 3 fois bokutani papa alinga naye naboyaka na ngai ya solo naloba verité na mosala te alinga naye naboyaka na ngai na ba ke makambo na wana okena ngai te ke makambo na ata pele na ye boye na ye pele ngaloba verité fo yaka na pete te na ye na pete te fo yaka siko na pete na ye na makasi na ye seke poloki tomenga bi te na okoka te abi okendeka en plus apesinga aimpose nga na lamba nasali par tous les moyens mpoka nakima kaka abi jamais lelo kolamba te okende mais nasika nalambela bino déjà alinga nayaka te ningalambela bino nasepeli ndenge lelo naye nakanisi bona bandoya nasepeli nga mpe nazala na association na famille du cœur nga mpe naza na oyo ya ngai mais sauf que eza un peu différent na ya bino parce que ya ngai nasala juste kaka mpona bacouple nasalaka mpona bacouple eza vraiment différent na oyo ya bino mais biso nyonso tozotourne kaka tu totoka ya lisungi parce que boza ekoka ya lisungi boosungana na ntango apasi na ntango ya bisengo yanga mpe c'est pareil yanga mpe eza ntango apasi na kutu toyala matanga nde toya botoke matanga moko na biso akofeli mama na bango mpe kaka toso tolongwe toke mpe matanga nasepeli kaka nde na komonanga mama Julie Maman Julie Mabanda, moi c'est papa Trésor. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. International. Comme on a Jacques Lifessi, la faille na bandal, na colline na bandal, mais avant na poto pour dire ndako musu na bumbu. Na fana na Rima Bwana numéro 89 en face ya ekala oyo soki ya Tonton Mire. Ndako na biso basoili mo bazaki wana donc ezaki ndako na biso papa mami voilà ça c'est ma petite sœur na c'est ma petite sœur avant na fana ki wana de moi une année ou bien une année et demie après na poto en fait maintenant Nazana créé, enfin on a créé. Voilà. Les parents, on a papa kufa, maman père kufa, papa kufa. Donc je suis orphelin de père et de mère. Bon, Landi, Bazali. Grande sœur père Azali. Merci beaucoup. Combo apprécie papa Jacques. Maman Svol. Comment la rose. Babeka la pota Rosalie. Ufulula. Naza mwana matete, naza mumbala. Mumbala. Naza matete, naza mumbala, la crée. Papa bakufa. Baya baza. De toute façon, maman, ayaka déjà. Bayaka na maman mami. Alors, les données, la donc, les bazawana, la pesi adhésion à bango, et pas la Eroga Lesungi. Merci beaucoup, Landé Bondi Magingai.
bon ngai kombo na ngai Kande kombo oyo bango bayebi mais kombo ta mosusu bomonaki na tiaki wana boyeba kaka toza bato tolekaki na Angola mpo nga banda kobeta bale nga navandi na Kwilu na Sosa kote ya commune ya Ngeringe bon tozwaki kombo wana kombo wana mpe toyaki nango awa kombo yango mpe ekangama yango wana bomonaki kombo mais kombo na nga mpenza Kande navandi awa na Pierre naza marié na bana ngai voilà c'est tout. En tout cas, merci beaucoup de réagir c'est vos calmes. Merci. En tant que il est comme ça. Prochaine réunion quand on a 2025, on a mis aux à Bruxelles. Après tout zongeli ainsi de suite. On ça va bon donc le rouler bon. Et comment qu'elle est suisse et qui part. Bon après pourquoi pas? Donc il est suisse. Le problème est que beaucoup en Suisse. Elle pas même ça. Mais en tout cas, ce que tu as fait dans le cadre, c'est vraiment la gare. Les tout vendre à niveau Europe, maman faut pas ça la modèle. Donc les lots, faut campagne mon copé a bien ça dans mon esprit vraiment qu'il y a moyen de côté qu'à Erogal. Donc les lots, faut tout ça dans ça là on a expliqué la bande. Ou peut-être basé sur l'image de Erogal qui soumis dans dernier mabé, pour faire comprendre la bande faut pas y aller. Baya pour une fois baya yoka, baya pour une fois. Voilà. Baya nami, bamona, tout y a pas côté qu'à Erogal qui soumis. Tout expliquer bande peut-être n'a pas du courage à moi en place côté. Même pour une fois baya yoka nan bamona, à ce moment-là peut-être trouver c'est loco bonnet. Tout y a pas pour formulager les batois. Voilà, bagato formulager. Il y a pour expliquer bande qu'on a fait la campagne où il y a bien. Beaucoup ça n'a Erogal qui soumis botal. Logo ni tout ça la makamni tout ça la une façon que tu vas vraiment les côtés qu'à Erogal qui soumis. On a complété encore par rapport à l'ennemi vis à lui. Donc tout formulager vraiment que l'objet ce qui remet à lui. Place les âmes, qui ne devrait pas la bonne qui était place les âmes. Pour les explications du Seigneur Moussa, tu le savais, tu coûtes à la bande, tu coûtes à la bande, que bien les banagas. Si le repas de nous sommes invités, que regarde les soumis, mon cousin. Tout ça, pourquoi c'est parce que Bissot peut tourner tous ces campagnes, là on est très bon, dès que tu as mon coquin à Bissot, tu as un Bissot bien, voilà, tu as tout ça la face, tandis que tu as boyate. Tout est cas, et regarde les soumis, de Kobaya, de façon que tu as réglé. Voilà. C'est pas mal, mais les gens il faut créer des Bolim Sama Lala, en fait, nazaki na mutuna moko ortuna pour bapesaki na message na bato ya Erogal lisungi ya kin nalobaki na assistaki na réunion na bango asuka ya mois passé je pense bazaki vraiment na ba demande ebele mais naisaki bango que naza très mal placé pour na ko répondre na ba mutuna na bango puisque président Azali, fondateur Azali, comité directeur Azali, membre de Bazali. Donc, nous avons que dans ça l'effort, nous avons quand même la prochaine réunion pour nous soumettre plutôt question d'abord. Donc, nous avons Erogal Lisungi qui est en pleine en plein essor, change la lobby déjà au lieu de se mettre qui n'a pas pour na canabon fondé par ici où y a donc c'est comme tout n'a pas qui n'a pas réponse pour ceux qui nous ont pas dit le mois prochain nous sommes à Kinshasa comme ça n'a fait ça vraiment réponse au bio pour y ça va voilà. Si il y a un cas de décès, il faut se présenter les sous. Wana tolobela kiangote awo na éviter une absence nangai soki sujet wana lobamaki toyoka kiangote mais le long de kolobi na biso boye toyoki vice-président qui est la prochaine fois si un cas de décès ou mariage ou réunion ou quelque part faut que la biso na page ou soit ba maman to se sensibiliser to éviter ba maman ta 5 mamans ba ko représenter Erogal Lisungi en tout cas ça fait fierté Erogal Lisungi. Donc, papa, biso maman tochaka quoi. Même la bande papa ni tout, vice-président ou fondé, après qu'on invite fondé tel Olamba. Maman Talamba. Donc maman ta simbanda. Donc maman toza fautive, to soit la responsabilité na biso, to épaulé par papa.
na bapapa bazokuwa te biso nde babeki ya bapapa. Merci. Fondation ezalaka eloko ya mutu ezalaka ya association ezalaka ya mutu te mpo eza aussi osala baaction bato esangisi bato mais fondation ezalaka na nkombo ya mutu oyo fondation Denise ya mutu oyo fondation Gwanima ya mutu fondation Gilala ya mutu mais association ezalaka ya mutu te ndenge seja otaki koexplike biso ozomona donc cela veut dire batikali lokola ezalaka ya mutu te mais il faut ezala na bato oyo bakokumbela yango do baza na position moko neti mobulu. Alors conseiller na biso dikando tozali na kini na mo pe président ye apesi bureau na babala landu kuma barabara moko mouvement bo apesi bureau ezana siège to luka na ina idée siège to moto tsamola e pambeka après kermesse to poza siège ko wala bureau ya mke pona adhésion cotisation ya bato kini ba ofuta mais siège sika ba royale mususu obengisi bato ana sika otana manifeste souci na bango ezali ke baza négligé eloga la poto ekipa bango te elobaka rien. C'est ça que lora nga oloba po tozala na réunion eloga la kini ya poto ekipa bango te elobaka rien po eloga ya kini tozala franc nga moko na kipa bango personnellement nga moko na bana okipa sikoyo kutu basepeli mpo na statut na bango mwasa mbal ebimaki mpo na baexemplaire wana etikali mpo tozwa statut donc faut tosunga eloga ya kini est important. Et ça la guerre la photo. Cela veut dire ezali ko na membre ya eroga tsunya ki soza na carte na représenter au côté olia no suma na desino OK na yoro de comment to frapper normalement qui parce que bakisi oui ils ont posé mon doute comme des choses très important mais olia pour vivre en Afrique ils ont soba bike no oza membre roba biso na siège oti olie loso na madeso kei en tout cas ekobenda masolo ekobenda pena badira baboya ebele bamuso bakobituna kijo wana bamuso bakobituna me kolia ngo ndenge ezaka lokola ngai apesi 20 euro basoki saki moko ya loso lakini kaka kuna président apesi nana apesi nani Fedela apesi Kijo apesi Ani apesi Claudine apesi bato ebele bapesi ale maloko apesi omoni ke po na siège na biso na dépôt tozala basanki ya loso tozala biloko ebele parce que eza makambo kolia kaka ezanga madeshi na loso biloko eza vite fait c'est tout bon na bafeti ile moso eloko moko bakolia ata mwa mosungi mwa eloko moko mais na normal eza neti na semaine moko bakolela do ngai te na ye nango mpona yango wana eza na ngai ntina motuti sikoyo nazalaki na ide so naki na biso batata esaki moko na bandaba neti bajane ke bapetite balamba badoyango na tesenini okende me nazalaki vite nazongaki donc soki moko mobali topesa mwa 20 tie kozwa lire mais ce qui existe bel et bien donc elle a proposé la seule proposition est-ce que tokosa la soirée moko avant la fin de l'année awa mais qu'est-ce la payante parce que c'est la payante comment tu peux rester la montée et qu'est-ce la soirée moko qui membre moko a invité à 5 personnes donc de préférence et dans les 5 personnes il y a Bumbu to Selemba la soirée donc na moni je dis moni voilà c'est ça pour de l'argent ça pour de l'argent parce que il faut ça va organiser tout ça va organiser membre moko a participé donc soit de 50 euros soit de 5 euros il faut plutôt pour ça la soirée tout ça dans l'année oyo avant fin de l'année comme ça la soirée tout est invité partout tout est invité partout la soirée pour commencer à nous y a tout tout l'année que tout commence à nous voilà visite nous voilà tout comme nous avons comment orchestre moko et beta kasi yango na lobi boye eza effort ya biso nyonso soki biso nyonso tosali effort tokosala ngo facilement eza kaka effort ya participation ya moko ya moko na biso soki tolingi tosala yango ekozala kitoko tosali mwa événement moko makasi nango na paris e na événement wana esali bisa makasi maka moko tokosala limo bapapier oyo tokoremettre na soirée yango ezaka idée donc tokosana baidée page ezali tokocontinue
discussion na peta page na biso nakoko peta société donc ya page bandeko na ngai soki totie message na page il faut boyebaka kopartage message wana soki etali likambo ya publicité soki etali likambo ya fonctionnement ya association na biso bolinga bokomandaka bopesaka mpe balinia na bino eza ndenge kaka inter moi 3-4 personnes kaka moto bakomandaka tous est délai quand même 50 personnes en la kati ya association oyo mais ozolala bapongi na yebi te biso elelaka librité claire tokolaka librité bizozaka très actif voyez quand même que tozalaka bagene moko mpenza tooningisa te toningisaka nini sasa soki tokoti kosala vi babebi bana gambi baye kaka mpona kosala okosala jamais likambo wana donc merci vraiment mama belinda donc yanga oyo baokosala après beso matatenga na kiti ngai na projet mpona bato kisasa nayebi te eza ide to mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission kongo alenga tv apesi biso mbote didi masuki mbote na yo toza na mama nitu ye tozali na ye ayaki lelo na ye moko papa vice président na biso nitu 15 mama nitu mbote vraiment tuka tosepeli lelo tomoni na réunion ya eroga lisungi tolingi toyeba bapression na yo ndenge oyo kokutana na famille ya mobali na yo toyebi ke vice ayaka ye moko me lelo amemeli biso mama nitu bapression eza ndenge nini mama bon ya esengo ata soki nayaka na ye te eza problème te bikoyebi ke papa nitu aza me mama nitu atikali na ndako naza koya na ye te parce que natikela mpe papa liberté na ye kota azokende kutana na baninga na ye na libota na ye papa liberté moto na kaka te yango natikalaki papa ayaka na ye papa sengi alingi na accompagner na yaka na ye voilà pourquoi na ye koaccompagner papa mais eza bien eza malamu lisungi eza important mpo nde toza ndeko ezaka moto bobota mpe ndeko moko te oyo bobota papa moko aza ndeko na makila mpenza mpe na bafamille biso tokutanaka nango na sa moi ndenge jésus christ ntango baye kobenga bandeko na baoluka abi te bandeko nanga baza ko basalaka volonté ya papa na ngai salobaki yango tobike ndeko azaka tobota na ye alors ndenge osali bo eroka lisungi eza bien bamoko tozali na bamboka mindele oyo soki boza na baassociation te eza koma mpasi soki boza na baassociation boye ntango apasi na ntango apesiokutanatikane naza boye na famille du cœur na ngai membre nanga mokofeli mama ka kofika awa donne na yabona wakende matanga donc ntango apasi na ntango message nini lelo kopesa mpa bamama ya paris oyo bakoyoka sango bamoni ke mama nitu azalaki na eroga lisungi mpona eroga lisungi message nini ya bamama okopesa bango bamama tolo bapapa bamama kaka bamama kaka bamama oyo nanu boye ya paris awa boya kosadere na eroga ya lisungi eza libre nyonso eza libre ya koya kosadere awa boya kosadere na eroga ya lisungi ozala kitoko kozala na boyeke bamama so asimela kokenda lisu makasi ezala très bien en tout cas bamama boyaka mpe na sina ye bino mpe boyaka bamama paris atuka boyaka merci mingi nayenga moko ya mema na nsima na waya mpe na bato en tout cas moi badédicace moi de bato moko bakoyala ata soko dédicace bango ndenge ezalaka dédicace joyeux anniversaire à toi Zachary Baba Baswe alemola joyeux anniversaire. Il y a pas le 15 septembre. Le Mola. Souhaitez joyeux anniversaire. Honorable. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci mingi mama. Zamba pambula. Merci. Zamba bosoto sima sukate. Et sukate. Na sita bat ko le setelemi déjà. Voilà qu'est-ce que on a sita koti. Donc ma souté na koti penza. Matondo mingi. Merci mingi. Amen. Merci. Bonsoir maman Fifi.
Bonsoir papa. Sophie Kisombe. Ah oui. En tout cas, lelo réunion sili, alors tu n'as pas personne à yo. Et là on est au Koloba. Et là on est retenir lelo na réunion lelo. Bon, et là on a retenu à Penza donc d'abord on a Kimia. On a posé pour la peine adresse à lui. Donc la réunion l'équipe bien, l'équipe Kimia donc posé, mais on a mis sur ça va. Donc on va c'est ça quand biso ande ko belé. Donc au sunge belé, au lingo belé. Au côté on joue place na yo. Là la joue place te mais on a réfléchi, na luka place na wana besoin. Donc il mo boye puis neko gal sungi senza zalate. Donc biso awa d'abord respect na nous. To diabolo saraba touté. Donc ma ramener ça kitoko. Pona nga pena adresse na nga bien na pona, eza rogal sungi. nayebi ke awa ata la kufinzala lelo lobi na kufanza te kola mona ba bolingo ebele na mona makambo ebele ba na kota réunion o balakisa ngai quelque part comme surtout na mona rango te na sora lelo ko baba ya mona poko longa neti ba Belgique wana au foot ba transport na yo o yeli ti ba réunion ba Paris awa est facilité onde to bima na banda ko boto tika ka batu akoyi ko tikilo pe ntsela te mokomsusu ko longa kuna o ya réunion. Mais si vous avez dit que vous avez dit que vous avez réunion, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez poussé. Mais pour la soirée, elle est là, donc soirée, elle est guitare au trou, donc tout c'est peli. Vraiment, surtout, bande qu'on a vu au Bautaka, Bundes, Bautaka Suisse et tout, Hollande, Belgique. Merci à trop Ningiboye et Belé, donc il s'est plaisir à trop quoi. Vraiment, Nzambe wasali ko na se akwa kotambo na bino malambo ko kozonga bien pour ça la bonne route na retour. Mais na moni malo côté maloko azui ba empêchement. Azui ba empêchement ah ouais liki na ngai siko zali penza ba saluti. Le général vraiment na leli fa na mona yo. OK, donc on se dit à bientôt donc kozanga te surtout kozanga te na réunion na biso te na décembre te toza na réunion ya comité directeur calamité awa wana mabino tout kozanga te quoi donc na réunion comité directeur na kozanga te pour réunion mo très important pour tout quoi préparer ba milulu oyo to kosala avant décembre voilà quoi vraiment soirée malam nzamba za na bino bande kolanga na bandi tolandi vidéo bomoni vidéo boyebe ke na ba association nyonso balakisaka yango te parce que toza ba congolais tosololaka ba masolo ebele na kati ya ba association bamosusu mpe akobisa bétise mosusu mpe akoloba likambo moko ya mabe eko dérange ta mosusu mutu yango fo koinvitaka babiloko nyonso na banzi bolandi baimage ya bandeko ndenge basepelaki en tout cas bakutanaki na kati ya Paris na Pierrefitte en tout cas mokolo alobi samedi ezalaki vraiment en tout cas esengo makasi na bandeko na biso ya eroga lesungi ngamo nazalaki wana na bilili vraiment en tout cas merci mingi ya solo bandeko tokopesa mbote mingi na bagalois bagaloise na bosani te kama mvwama le corotaire mon ami mbote na yo siko ozali mbote na Sera Kinzangala kala mingi te ndenge président ye moko auti koloba 2025 réunion ekozala bongo na Bruxelles mpe kotambola sikoyo eza kotambola eroka lisungi ekokoma ti na Allemagne ekoya mpe réunion ekozala na Bundes réunion ekozala na Suisse ti Londres partout membre ya eroka lisungi azali président alobi tokokoma wana il faut toyaka kovisite bango pamba te boyebe ke ba réunion nyonso tout oyo ezali koleka na eroka lisungi eza koleka kaka na Paris. Désormais, yango président ya sika Eugène Banangisa a eu décision ba réunion sikoyo ekobanda koleka pe na ba pays oyo nyonso tout ba membre bazali. Bana ya Lola, Jean-Baptiste Sengindu, Alexis Champagne, Moulongani ya Maman Nancy Champagne, Tobo Sanité Peki Major, mbote na Sera Kinzangala, ba Galois nyonso to ya Bruxelles, Maman Micheline, ba mbote na yo, tous les Galois ya Bruxelles, prochaine réunion ekozala Bruxelles, bonjour invitation, to kutana elobi nango Eva la Makuza,
tous les Gallois, il faut tokuta na kabaye bakia solo, eza na association moko kombo ya Eroga Lisungi exista kezali. Esprit wana ya timambi, yango mona ke pesa ke no, mutu ba obenge nchor. Kinchor eza kate ko pumbwaka. So pe batu ba pumbwaka la poto to yebite. Po boyebi ke poto to sangani na ndenga osakana te. Yango to senga bolingo. Biso en Allemagne babenga ngo Suzamen. Suzamen. Tozala Suzamen bolingo. Tozala liboke. Eroga lisungi bomona slogan nango bomona ka maboko ekangani kangani to simbani. To lingana. Président Mazaba, si tu as fait une invitation, na yate pour la nini. Simo Dinganga, si tu as fait une invitation, Kulu Tunanga vers la pape, que je salue. Bande koto za lisanga, eza union fait la force. L'association za nango ebele. Mais tous à la bomoko, ah, tous na kati Allemagne, so boteli ba association ba Turki. Bokomona ke batek muso basangana na Dortmund baza na association na bango ope baza na Düsseldorf baza na association na bango na Cologne na Aachen partout na Aachen donc bango nous surtout baza na association na bango mais ezalaka na association moko ya batirke oyo esangisaka mpe bango nyonso bango tout mola baye bakutani deux fois te bandeko journal ngo ezalaka mbiasa kosakana te ngasi nakende na invitation na bango yango ozomonaka bandeko na ngai tozala liboke moko toto chic de Paris mbote na yo fondation tonto chic nabosani te Gwani Matota la direct ya États-Unis mama Gwani Matota ba gros bisous na papa bambota trop vraiment en tout cas na kati ya États-Unis nzamba pambola yo leader mondial na kati ya kini oyo asalaka ke no tomonaka masolo nyonso eza koleka na kati ya gale leader mondial sola bambote na yo sika ozali nabosani te Makonzo TV bango bato basalaka baimage oyo bomonaka ya gale biso tomonaka yango napesi mpe honorable Pepito Kilala na molongani na ye Ronald bambote ya trop vraiment sika bozali bandeko na ngai tozala na bolingo po parce que yango moto esalaka masolo mama Viki de Aren nabosani te Aimé Voka bambote na yo siko ozali le de Aimé Voka po tozalaka na de Aimé Voka moko ya mwasi moko ya mobali napesi bango bambote Sami Kitsungela mwana Kayemba tobosani te le grand donateur Soudaf JP Soudaf Maketo bambote na yo siko ozali mbote na bandeko nyonso tu vraiment bandeko na ngai tozala na bolingo bato boza ebele en tout cas tozala na bolingo makasi Anise Mondele ye aza galwa te mais akota makambo ya gale Anise Mondele na kati ya Bruxelles Anise Mondele mbote na yo siko ozali nzambe apambola yo toyebi ke tobosani te Narcisse Beyoko bandeko na ngai bagaloise toza na bamasa oyo baza na bacommune ebele baza na mposa koya na kati ya Eroga Lisungi baza soyez les bienvenus oza na bamasa na yo yaka na bango bacomprendre bayebaka idéologie ya Eroga Lisungi eza nini nabosani te colonel Bonabo TV Colonne D Max Bayuba na kati ya Bundes mpo na bilili bobosana te nabosani te Didier Masuki mobali ya Mandefu ya Pembe mobali ya Super Anita mwasi atelemisaka bambwa matoi bambote na yo sika ozali Didier Masuki donc bandeko na ngai Eroga Lisungi na bandi bomoni bilili eloka tokoyebisa bino ke ya solo bandeko bana gale bagaloise tolongola mentalité esprit wana ke nga na galois yaza galois te yaza vena ya gale
te vena gala aza te tala kinshasa yango zamba na zamba tala ndenge koma bapale bato batongi bapale oyo bandeko na nga ntango so baya bana bauti bamboka bauti bamatadi kimpese mbanza ngungu kikwiti mbujimai kananga lubumbashi mbandaka kisangani do bandeko na ngai yango zongo esali force ya Kinshasa force ya gali mpe ezali bato nyonso tu oyo baye na kati ya gali bango tu bakomi bagalwa tosala force wana yango wana mpo so totikeli bino bana ya bumbu kaka bino moko bana selembao oyo bobotama kuna na bumbu selembao bandeko na bosala rien kimambi eza trop kimuteya mabe eza trop yango moni biso toya mpe na idéologie mosusu na kati ya bumbu wana bato tu mpo lelo soki otuni papier onokoko auta omonaka auta ne pa mosusu clara de bruxelles auta bandal shoka de sulanga auta yolo donc ozocomprendre donc bandeko na ngai ezali idéologie moko boye eye na kati ya bumbu baye komatisa bumbu bapesi force ya bumbu selembao na makala tozomona lelo faci beto azotonga banzela na kati ya makala bana makala mingi bazotuna bango bakesio baye kosomba mapangu kosomba bapesi bayelo kantu redi ya miss kulutu na ngai bayelo kantu redi ya miss bambota tro kala te le 2 novembre na kati ya Paris avec Clara de Bruxelles bandeko ekozala ya koyinda kosakana te miziki ya sika idéologie boyebi ke bayelo kantu le seul qui nous reste oyo akobetela biso miziki ya kitoko bandeko tokomi na suka masolo na biso abonnez-vous na Congo Alenga TV likez partagez vidéo oza mwana bumbu selemba tolongola makanisa mabe boyebake biso nde toza balobeli na bino tokoma kolemba mpona ezala lelo papier nokoko abengi ngai toza na eloko moko événement moko boye shoka de sulanga lobela yango nakolobela yango vekilmet abengi ngai nakolobela yango mazaba président mazaba abengi ngai nakolobela yango diago walesa oyo aza mosali ya nzambe lelo tokoma kopesa vraiment papa walesa merci mingi ndenge lelo moninga na biso lelo akomi serviteur de Dieu ainvitaki ngai na kati ya église ya Paris nazalaki kuna bilili eza na kati ya YouTube bokomona ke nakendaki parce que c'est invitation na ye naza mpona bino pourquoi bazizani pourquoi motema mabe émission tosalaka yango na bonzambe tosalaka yango te ke no mutu nyonso to akodiabolize émission bandeko na ngai nzambe oyo biso tosambelaka bakoko na biso mpo ngai nasambelaka nzambe bakoko abombamaka te oyo amfumuki mbango asambelaka mpungu tulendo ya Kongo bakoko na biso babengaki nzakomba mvidi mokulu ye wana kaka oyo akeli likolo na se oyo atindanga na mokili ngai na ya te mpo nasalaka bato mabe non kibonge bubangi aza master donc aza ndeko bandeko nyonso tu bandeko kijo kimoni bona bonanza bambote na bino vraiment en tout cas merci mingi Clara de Bruxelles fondateur na biso merci na ba initiative oyo sala ya kosala association oyo ya Erogali Sungi nzamba pambola yo na botani te Lor Ganga Lor bambote na yo donc mwana oyo azosala biso mpe fierté makasi azomemela biso basango tu azokende partout na likambo tali Erogali Sungi nzamba pambola yo mama Lor esika ozali mama Lor Ganga nzamba pambola yo Kevin Ganga en tout cas merci mingi ya solo bandeko na nga tokomi na biso na suka ale maloko mbote na yo sika ozali le général Alain Maloko na bosani te le grand donateur Paul Dikando na kati ya Kin oyo apesi biso space ya kitoko bureau ya Erogali Sungi ekomi bongo na balabala Landu
chez Paul Dikano na kata résidence na ye bandeko tala bolingo tozana bolingo tolingana zizane eza na tina te bandeko bumbu Silemba Makala Suzamen nzambe apambola bino bandeko ezaki ya bino ndeko Shora de Sulanga na bosani te na pesi Pauline Beyoncé mère a parlé en tout cas nzambe apambola esika azali o azosala ke non bomona ke mutu na bino toujours la elai nzambe na biso bakoko azobatela toujours on est toujours là tokoyela bino toujours ba émission abonnez-vous partagez na mwana bumbu Silemba onyoso na makala bamona vidéo oyo po bango pe ba partager na ba massa na biso nyonso ba bandali kasavu bungiringiri kimbangu matonge yolo partout matete banji doki barumbizo na Kinshasa bamona ba vidéo oyo merci mingi ya solo vraiment nzamba pambola bino merci na vice-président Nitou joyeux anniversaire encore pe merci na maman Annie Bosenzu na Bosenzu maman Claudine Mbote na yo merci vraiment na bandeko no surtout ya Suisse Hollande partout ya Londres nzambe apambola bino en tout cas tokutani bongo mbala nsima nde tokosola lisusu masolo kitoko na kati ya émission en direct ya Congo Alenga TV nzambe apambola bino masolo na biso eza émission na bino kombo nango topesa yango masolo na biso tosololaka masolo nyonso oyo aza na posa ya koleka pene émission abenga biso balimero ezaka toujours na kati ya YouTube bokomona yango oyo ebandi na 0157 yango nde nouveau numéro nde tokoyeba kosolola eza problème mingi te nzambe apambola bino vraiment nzambe apambola bino tokutani bongo mbala nsima kimia nzambe ezala kati ya bino bon dimanche et puis tokutani bongo mbala nsima matondo ingeta merci mingi matondo mingi Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, Sala, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird zerstört. Alles wegen Babylon. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix,